Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. 15 minutes ya mayebisi, 15 minutes ya mayebisi, tozwa kaka minute zomi na mitano na Océan du Congo, minute na biso ya mayebisi. Na banzi lelo kozala kamwa bolandi générique makamuno sa prêt au tché debout congolais. Pourquoi to tché debout congolais? Ya moto lo bayangola pesa penza merci l'équipe technique oyo lobi. Nyoso ya pasi na République démocratique du Congo, nyoso bazo salisa biso na motema mabe kasi bango balobi bakotika te da Costa asimbi montage, asimbi caméra, kabuya vraiment za maladie yako na kabuya vraiment nzambe apambola yo obika noki po na Océan du Congo bana bilaka pe aniwa toza vraiment na posa na yo nzambe abatela yo kasi merci na Dacosta vraiment aussi les montages aussi les caméras merci sous n'a pas budget directeur recherche stratégique pe merci na sango mokonzi pe merci na basi babale yangoya Anita Babin il faut que yo moto pope ya famille pe na mama aja awa assalamu alaikum na banisima nyoso po ete basi wana ya moto mojali nde basimbaka 15 minutes. Pourquoi te tché debout congolais hymne wana to tché yango pambate baimboka molongo mobimba bisika iso ba peuple Congo bozali bolanda hymne national na biso na bokebi baloba nini ne bandeli balobi telema congolais to sangana abokasi to sangana poto zoni banda ba biso balobi to telemisa bilongi bya biso e umeli tango molai pena suka balobi serment ya liberté otokotikela na bana na mboka na bandekoyo otikala kasi mwana Kongo hymne wana yoka yango lisusu malamu poto kolobela likamo na yango soko landi yango malamu eza soulèvement populaire soko landi hymne wana malamu eza soulèvement populaire tokoti na mayebisi peza mayebisi la soto analyser ka toko analyser tokoti na mayebisi vraiment tokila lombango toza koyeba teni na sala na République démocratique du Congo. Olive Lembe atelemi na sina yebisa bino bokoka mongongo mwa malamu te. Olive Lembe atambola kala basoda o balataka bilamba moko te na basoda ba biso basoda wana basoda spécial ya kingakati kasoliva telemi akopesa lisi kulu na zamba waye koloba konganga pe ko interpeller conscience ya mama Denise tokomi wapi bande Océan kaka ko yebisa bino akati bato bako kimo Océan lobite Dacosta yaka to simba liboko to boka mwanda boyo bakanga minoko la biso te to aba banki te mayebiso ko bila bala Congo yako na peuple congolais oya telemi alongoli nzembo toloba Kabila yebi yango Fayulu aza mokonzi Félix yebi yango Kabila fenani Fayulu aza mokonzi pe monde ate ba yebi yango Fayulu aza mokonzi bande kolanga to longola kala histoire te to lobaka histoire la bosolo pe bosembo mayebiso ekomela bino tala lelo bato bayembi Kabila te mokonzi peuple Congo ya bolema pe basombi bapanzi sango bya bango
na internet totanga bakombo te po eza opinion ya motu kasi yosala biso pasi po totambolaki na bango lisanga mpe toliaki na bango toyebaki teke baza bango na toliaki na bango ndenge balobi toliaki na bango tozalaki na bango tozalaki na bango mosabu na ngai tozalaki na bango alino moke toliaki na bango mais tala lelo oyo peuple Congo likolwaka tukopianza tango tolelaka tango yesu boza ebele obolandaka biso boza ebele bosalaka biso mwa bolamu ata ya moke surtout na bangonga oyo mpo nzala luti biloba loba losako nzala luti biloba loba losako nzala luti biloba loba nzala aluti biloba loba losako il a me plus 49 kilo lokolo bato bakulaka botali Congo ndenge ekei na kobeba bandeko pasi mpe mawa na Félix lelo oyo Félix ngumba nakopesa mayebisi nakopesa bino nde mayebisi analyse awa te yawa nde 15 minutes oyebi aka minute soki na mitano mpelakelaka na lombango misusu tokoanalyse Félix nguma akangami na kabunde akangami na bakabuya akangami na bango kokantaka bakoka bisiko Félix bongi abimisa manzaka pe kokala yalinde pa ya Kabila Félix akoki Kabila te idepese yo kisi biso soni o na mto yoka te tala na bedingbe botakeseka théâtre Kabila ye wana fabriquer dingwe de toute pièce ayebise kota sikoyo kende o soutenir bon moni likamna ayebise ki bino ke moto oyo aza na sima ya Augustin yali élément très dangereux na République démocratique kasi yo nanga mayebiso ekomela o nino zokanisa kosala bandeko likambo ya coronavirus le peuple noir boyoka mayebisi oyo bo partager oyo ezali mayebisi oseya zoyebisa belo botiaka tembe kasi bato ebele babengi oseya balobi oseya nakobandela bakamusu te me nalobi mayebisi oyo makomela bino bayimboka Congo bokota mpe bopanza yango tout peuple Congo peuple noir oyo eza mayebisi na bino oyebi pourquoi ba Congolais na France beaucoup fait belé boy tout comme ba bomabino ba noir et surtout peuple Congo ba bomabino pourquoi parce que ba bangi bino makambo bosala ki na France et salamate na monde mobile incroyable mais vrai ba bangi bino ba pesa bino ba kombo obilo moboye kasi mindele de bazokufa babandi ko attaquer bino bokeba kokena bopito bozokende fièvre nyoso te lobi okena hôpital fièvre nyoso te lobi coronavirus tout nyoso te to lokosu nyoso te elobi tuberculose to yango lobi coronavirus rime nyoso te meyoyo ko bimona solo lobi coronavirus lolengi nyoso te nde lobi coronavirus tango coronavirus ezaka te yo kosola te tango coronavirus ezaki te yo lenga te tango coronavirus ezaki to bimami yoyo te tango coronavirus ezalaka te osala fefele ya makasi te boni yo moto nyamolinga koyoka te yo kanga siko fungola batoi bokeba poison yango wana ezali kondongwala ndenge bakosala Félix awa pe moto azala poison wana na kotanga kombola ye mayebisi ekomela moto moyindo nyonso keba bino boka mwa lisano moke oke hôpital lisano moke oke hôpital bokeba na hôpital wa bino balobi fo baboma bino pona nini tata teka bana balobi boy bazali kokebisa baboma bino pamba te bayebaki ete programme ezali na mois ya juillet toko panza pe bayebaki ebele ya baresista bakotala mikili ya poto bakoya poto sangala biso batozali awa to bunda nde omoni na lolengi wana bazali koboma bana poto bali ko ya Kinshasa ndenge bomoni basasinaki oyo alemba ndeko tokeleki na inuenu ekotuna hotel wana bakangi te basali eloko te moto oyo azali na coronavirus tango akiti na aéroport to komonaka ba température wana bakotiaka bato tango ya komi na hotel wana
Pour la bayaki kozwa été tango ye akufi directement diagnostic et bimi sur place autopsie basala ki yango wapi nde omoni mituna ne bimi si bango ba belolé baba ndiko kanga batu munoko po balo bateke ba assassiner mona mobali wana mwasi oyo azaki na mona mobali wana a témoigner bato bazaki na mona mobali wana ba témoigner kasi tolobi to bimisa bango te potango bayaki pala biso océan na lokuko biso beto yeko pesa bilonde bo mayebisi makomela bino bayi molongo ya poto bandeko la biso bovanda botinda kaka tukubianza mwana nyonso ya poto azokeba keba opération $100 ezali teka mwana poto océan ayaka koyebisa bino kaka bosolo opération $100 teka mwana ya poto ato ye na inwenwe congolais aza na nzala congolais aza lelo kote baza pe la bantenne na bango bakoyeba ke mwana poto moko ayaki ya po teinture nona ya biso eza différent moi bonjour na biso eza différent donc bana poto bofanda la bilo botinda ka tukubianza biso moko tokosisa likamba po bango kuna baza nango poison ekoteli bango bababia au coronavirus biso esepelisa biso baza balâche bazokokolo ba vérité te tala musu na Lubumbashi azokele kokufa tata mokonzi mboka atelemi liboso olie asunga peuple le peuple d'abord ye bazoboma baninga ye na poison ye moko babetaka ede le début akimaka mbango na Maroc pe aza nango siko azokoka ko dénoncer te tala bokonzi etelengani na République démocratique du Congo pouvoir est en l'air siko ezali kosenga yo peuple Congo kako yokanga malamu bokonzi ezala kotelengala bokonzi ezali pa Kabila te bokonzi ezali pa Félix te bokonzi pa ya Fayulu te bokonzi etelengani pona tango oyo falaki Fayulu azala Kinshasa to combattre bango une fois pour toutes lokola Fayulu ke kokanga makuna na confirmer la bilo na kili ya bapaya tala ndenge bazali kosala lolenge nyoso ba poussa yango au juin au juillet po ba yeba ndenge ni ba consommer biloko wana fabriqué par nani ambongo azana kati na Bemba Gombo pona nini Bemba Gombo aza déterminé azwa primature na ye o balakaki ye mes frères et sœurs plutôt makambo lazo yebisa bino et comme la bino bandeko basi pe mibali mes frères et sœurs boyamba likambo oyo na motema ya kofungama na kanda te ya kofinga ngai te kasi boyoka bandeko langa coronavirus bazali kotalisa biso lolenge nini bato bazali kolela boko mona na bemission place na kosala analyse po a 15 minutes bazali kotala nga na liso suka boko mona lolenge nini na kocha bamendele bazali kotubela pola kozongisela bayindo bokonzi bwa bango bomonaki papa wa Roma lipasa na nga ino alakisaki na bilili ingeta bana mfuluzi bokonzi bwa biso na bamonya Rwanda nazali kofungola bino pola zokoma la suka mayebisi o makomela bino pe bo partager video oyo pa bayindo inso bokonzi ya bayindo pe ya République démocratique du Congo ezonga mokolo Kagame apesa biso coupe nazali kofungola bino tozwaka yango mokolo tolonga bamonya Rwanda Kagame apesi biso coupe bomonaka malgré azali kotala liso bipai la bipai kasi azongisa coupe bonsomi ya bakongolais tozwa yango kasi lelo Kagame ali wapi Kagame okopema la kimia pe boboto ekozala epai na yo bato mabe oyo bazali koboma République démocratique du Congo boko kufa te boko nyoko boso pasi ya mondele soko bombali te la tango oyo kasi mayebisi makomela bino bisika biso bozali bayi bayindo bokonzi na République démocratique du Congo ezali epa ya Kabila te ezali epa ya Félix te ezali epa ya Fayulu te bokonzi bozali sikoyo kotelengana nani akozwa bokonzi oyo nani akozwa bokonzi oyo kaka soki boyoki nga malamu pe botala bino bato boyebi kotala ntango po lelo bomoni natali na lati ntango mpona koyebisa bino Congo normal, au landinga la bokedi, des bokomona yete ba pesi biso bokonzi wana, poso que le kofuke banguna dehors, fait aussi pour la République démocratique du Congo. Ba e benso bazali na makilate na makambo mate oyo. Tala makambo oyo makomba.
azali na matoi ya koyoka moto azali na motema ya kolinga ani bandeko peuple Congo botuninga mituna ya mwana mboka ne mwana nteni tozali na pota ya gauche droite moto asala yango ezali nzambe tata alino mopela ndanga la bokili bienveni na ndanga la bokili mosabu bolandanga la bokili ajeni bolandanga la bokili mama Célestine bolandanga la bokili bamama vava bino iso bamama nanga joli kiyedi bolandanga la bokili makabola kolobala mpona kozongelaka yango te mbala mibale te bokokisa yango bolanda mpe kopasala ne mwana nsemi toali na posa na peu importe dimension na ye kasi peuple Congo akoyoka message na bango toza na posa tokozwa bokonzi na PPT Élysée na Elia na kati ya tourbillon kaka soki ozala miso ya komona nde okomona ete bokonzi wana ekomi na ntango ya ndenge ne mwana nsemi asalaki bongo esengelaki peuple Congo bazala koyokana kasi eloko moko eza nini bakonsultaka biso te toza baspécialité tozali baextraordinaire te mais tika nayebisa bino lelo tozali mpe na part na Congo parce que tozali badescendant parce que nazali incarnation yango tolobaka ete esengeli bayoka biso toza na 3 temps kaka soki bayoki tosi tozwa biloko inso kotambolaka na banaa koyokisa biloko po informe bino po ngai oseya na ye kaka kopesa information mpe nalekaka na 15 minutes koyokisa bino mpe tokokende place oyo toanalyse kaka soki bozoyoka malamu nayebisaka bino filame soki ezali kobimisa bolakisa bango ino lipasa na ngai babundeli inso bino nyonso bisika bozali boyebi ete nalobaka na bino ete jifendele makambo ekobongwana bopepo ekoya na république démocratique du Congo monde ekosupporte yango nayebisaki bino tokoti bisika bango balokaka tozwi yango mpo biso toza na pouvoir bango baza na sorcellerie me biso toza likolo ya sorcellerie parce que biso toza na pouvoir ya koensorceler ya kosorceler e bango baza na pouvoir wana te mpe biso pouvoir mosusu toza nango ya kolongola mosu aza sorcier oyo baensorcele biso toza na pouvoir ya kolongola me bango baza na pouvoir ya koensorcele parce que baza basorcier baza limité tokiti tina surnaturel torécupere Congo kasi kaka yo mona Congo soko oyopinga telema Congo bisika ozali yango na te hymne national telema république démocratique du Congo na maboko ya mwana Congo ingeta etikala bongo na kombo ya bapeple Congo nyonso baza na eloko te tokutana mikolo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.